que to même mukili na ndenge to kanisela te maki tu toujours accès kolo nangwaza que to même mukili na ndenge to kanisela te maki tu toujours accès kolo nangwaza sécurité bien ndenge peut confier et puis ce système rechanger système déjà deuxième mi-temps même na bateau bazu chance à kozana bandeko babonga to ba voyager na babola na batambongo to zide angle aiza keba biso ne to pousser kolo mukila cha ba dégâts pour to chamki des zones commanda ko foutela ba peso sukela limite on doit déborder ba limite pour que mona esengo ya makambo zo sala pe ko kisamaka mukidi alinga bango salon ndenge na ye pe Alex Batu na kwata kolo mukidi yeso ayaka na nzela ba bébé ba bondela na bibero erodi sakana ayaka na ndaka banyama tala sola banya bana ngulu wana na sola mwana muke bébé anjinité vous gênez c'est ça le la bio rataka na premier mi-temps so vous êtes match bo raté bi bon mwana ngoma beto baka ça qui to gagner le gagner to mwana équipe to gagner mais so qui de match c'est 0-0 faute wana bakenda katina ndako jorana zakizo zoba tande to peli kona so ka tekine bi na premier mi-temps de makambo esi esi ena ko bonga muso so ka mbongo kala so ko beso ye pena sa chance na via rongi aronginda mais so ko tika la pava la wana ko bolole so ka mbongo na 93 tande ngatika la via piake moni baraka yo au moins na vie pour profiter que ba wele attend maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, certainement dans vos maisons, dans des métros, partout. Escabozota Labiso. Merci infiniment une fois de plus, Nabino, pour la confiance au Bozali Kopé, sur la chaîne Nabino Nouvelle Tendance Télévision. Pe mingi merci Nabandeko au Bozali ko s'abonner chaque jour, toujours augmenter le nombre d'abonnés. Au bazo partager, au bazo ça la commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Alors je demanderai également Nabandeko tout au Bozwa occasion ya kota la émission Nabiso Oyo vidéo Oyo. Alors la première des choses, c'est commencer tout d'abord par aimer la vidéo. Après avoir aimé la vidéo, qui est sur des commentaires, ça là, commentaires, plusieurs commentaires. Atayo mutumo ko ça là 10 commentaires, commentaires sous tinata ba mité maneza la kaka, commentaires sous la ça réellement que Bino Boza c'est plein la programme Nabiso parce que on vient de connaître un sérieux problème il y a pas très longtemps là un groupe de gens qui menacé sur YouTube disant que acharnement au salamanaba et vidéo Nabiso. Alors vous avez intérêt il y a que sauvegarder image, il faut sauver chaîne Nabino Nouvelle Tendance Télévision et si que biso travailler Nabino tozali ko sala. Merci aussi na bande koto partenaire au Bazali Ebele, il y a Janice Sitantunga pour tout Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Merci Nayo, coach Jusnovic, infiniment merci pour notre soutien Nayo. Je penserai également na bande koto bazota la biso les commandants en chef Blanchard Kadhafi en mode confinement, donc mon vieux Blanchard Kadhafi, le commandant en chef, merci Nayo. Merci aussi na véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci beaucoup Nayo.
Merci. Boza et Belé au Bola Narabi, se fait soutenir Narabi. En tout cas, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Peu importe cette période que nous traversons, il y a confinement, il y a pandémie, il a frappé le monde, coronavirus. Nous avons intérêt de nous protéger, nous avons intérêt de nous soutenir parce que Bissognon, surtout aux alliés, Bandeko. Merci beaucoup. Surtout, je présente mes sincères condoléances. Na Bandeko, na Bissognon, surtout Oyo, Bazali. Bakuta a un problème, na Ouvira, na Maniema, c'est-à-dire Bandeko Bazali et Belé. Alors, puis ce temps qui est Congolais, puis patriote, tous ça de cœur na bango, tous Bunda. Tous Bunda, vraiment, Maramignon, surtout Elikana. Malamu. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau votre invité. C'est vrai, ça fait Bellurette, ça fait beaucoup de temps que Toyambé Binoye le sous-souté. Ça fait vraiment beaucoup de temps que Tosali Moussala n'a pas Pasteur John T. Mais aujourd'hui, nous avons quand même le plaisir. Il y a Kozalana et en mode confinement, mais nous avons appelé Sibiso occasion où Tokutana les sous pour Tosala Moussala. Alors, Bozala et Belé, il y a Kozwa vidéo, partager en web, pas bande comme sous Batala, P. Va bénéficier na Oyo et Kobima Awa. Pasteur John, bonjour Mbotena. Bonjour de Walendi le Kitoko Makasi. Mode confinement na moni yo ça va et lingi yo pour na moni Kitoko kaka. Nga na ndenge mabete no ba chaque fois que santé côté na nzamba tika penda 5 sur 5. Nzambe penda côté na base. Na remisaki makasi côté wana. Vraiment azoloko. Okoma lelo tu komi de sa grâce. Et belé bazoli ko bazata liberté na mukia pamba va bénéficier mais écoutez bango danger. Si tu écoutes mi boisa merci à trop. Talaka umelimo mukeme toza vraiment nzamba sungiti tozokutanaka bao pe bazia ko bata mabozela kaka kala mingi te makamezo fungwama vraiment esengo makasi na sepeli vraiment kitoko pour monde. Merci Pasteur John. Alors Pasteur John, je crois quand même d'entrain de jeu ngai quand même tant aux mona pandémie, c'est vrai la 10e pandémie si je ne me trompe pas dans le monde où est frappé le monde. Alors coronavirus les alliés c'est-à-dire parmi la pandémie déjà où il attaque le monde. Mais oya tour c'est vrai et na maramnango belé et modifié, c'est-à-dire année oya lelo et tikali année moko historique, c'est-à-dire tikali gravé na mémoire na biso où il y a eu modification presque sur tous les plans. Tout le monde modification ça même sur le calendrier scolaire, modification ça là. C'est-à-dire ceux qui te continuent na kati ya programme ya ba misala, modification ça là. C'est-à-dire tu continues na sport. Je crois que c'est parmi année moko boye, c'est-à-dire où il y a eu arrêt. Il y a jeu à Makamounion surtout, les Jeux olympiques, les Jeux union, c'est-à-dire que les champions, tout va arrêter. Alors, tant que vous êtes dans la Marambaboina, et au monde, on est comme le réflexion des agents anonymes. Pour eux, ça n'a pas inspiration. Réflexion, c'est d'abord un que toi même, Mamouki, n'a pas de la côté, malgré tout, tu as accès. Colonangoisa. Donc malgré tout autant dans la mokilito vivre même donc ça fait que comment est à biso to comme ça mokili ya biso po to mona nyonso comme si to za na accès nango accès on est permettre biso peut découvrir makambo et tali to découvrir biluka bi mona to mona makambo susu corona d'autre part makambo covid-19 donc bi 10e ngo est-ce que faut tout ne yakana kani et puis tout ndenge ye pourquoi eliboy en plus sur hôtel et pesi mukilo ko la biso tout aussi mi-temps donc pagaille mo ekoti na pagaille ekoti biso tout franc mais vous en ali na principe pas beaucoup de libula ko buka na brisque bi ne tout bokanga mu to leka azati des salem et puis et résoudre makambo belé et perturber et belé ekoti ba manka et belé pesi pe kimia et belé dans la période où il y a pandémie il y a covid-19 Pasteur John ça dure ils appellent na bande comme sous au ba bénéficier pe na ngo. Donc, il y a un intérêt. Quel intérêt à côté de nous? Quand on a mis au batami, il y a un oiba. Donc, si on a mis au batami, c'est Tongindi. Quand on a pandémie au pays, il y a une vitesse de frein. Et quand on a un match, il faut pour que l'ennemi mi-temps. Chaque mouton réforce autant que la deuxième mi-temps, stratégie de rien. Partout dans le monde. Même à Minde, chaque phénomène, il y a une idée de un piste, on dirait accident crash. Chaque crash ou avion Panzani mindele balandera ba cause accident zalaki ni ce qui peut cause ngo salemi landanga bien ce cause salemi baluka ba yeba ba bongisa siko kawana chaque accident avion et ba sera un plus d'avancement avion si on comprend non donc pousser sous réflexion na bango ba yeba nena pour protéger système de sécurité très bien ndenge peut confier et puis ce système rechanger système déjà deuxième mi-temps même na bateau bazu chance à kozana bande ko babonga to ba voyager na babola na batambongo to zide mobola que ba na bisenga senga tambola pa bande ko na kolika fufu
Kofi bakati ndeko pe maintenant que tala ezate risque mususu pe ngana za na mbongo na banki mikolo na check tena za une espèce té et comme ni ngambo nini c'est ça ba mususu on a zebisa yo na bato ba perte na bato ba zela ki bo na bo ban na bato mariage ba préparer ki ba balana tout na kati sikoyo ninye ye selon nga na angle A eza ke ba biso ne to pousser kolo mukila cha ba dégâts pour to cham ki désordre commanda ko futela ba peso sukela limite on doit déborder ba limite pour que mona esengo ya makambo zo sala pe ko kisamaka mukidi mapata to tondisa mabende bimatisa matisa yo kengela ye ya kengela nganga na kengela kuna comprendre le bawana de ba tondisi mabende na likolo na ba no vérité te perturber le comme au climat changé ça la bete na tanga kala comme boy na bisala ça na biso réchauffement climatique comment bébé samba o za na ngo pete pona ko pesa mu bakati banzete no so balunga ba modifier ba la sekeno ba ngone baza bien ko nginda ko gagner ko bizwa to bebi seli biso moko bitumba tumba o to banda na kabriti na ko chaba gaz donc tout wana milinga cigarette kaka so ko fumer te mingi panzana kenda na l'air était et na pesi mo kenda ko bata mande na peki exemple jour moko bo na lobi zo voiture na o sokola tango na pesi moko kangela ya quand ele ka une semaine fungu te ko tiba poussière outil wapi nisika ko kangela ce qui fait tout est récupérable na mukili to perti likola lo koso na biso to zo bebi sa mukilo biso moko ba cheli biso na biso frère dimelanga nde donc le lot ceux qui to na comprendre bien la pandémie oyo eza toki kolkena on a sens mo pe na nenga bonzambe to la pe que non mukolo mukili pe asepeli ma pe l'équipe trop kolo mukili la bino na avertissement na modèle ni avec un avertissement au fond de ma patale au bâtiment on est comme il fait du monde a routine de bino loko ko lekela bino kaka mais ça simple soit disait que to ebebele na auto sala o etindi mutunyo so to a raisonner to wana so ba budinge salema ba vie pumbwa comment ko vesi si so motema tout le monde que ba kisi akale kanga maka na boye sala be kende boye pour mona ke kolo mukili tela biso pe na mawa dossier ka pour ce pas bien indisa ko indisa o to ça ba avertissement na ba no ba vérité to bossa na yimuta pesa biso schéma ko yela ah to komisa mukili ya biso so disait que biso ne ba kolo nango surtout ba tu batanga ba mona nzambe lo kwa sa mukili na erreur ba ngo ba kolisha ka na je bisayo na ba no ba tu mingi ba contraste te kolo mukili za ba comme ça mukili lokola excès d'études ba kota ba bimela ngo ba schéma ba ngo kosa ko muta utaka na makaka kwa ba luka ba bima ah so on a dit pe mo ba pesa réseau de ba créer esengo na bango pe ko kisama ba boya kolo nango nenga tindeza et c'est ça je comprends on a bisayo ba devoir amike ba calcul ko ba ke ba danger ça to so ki ende suka yo nanga to za ba kolo biso te mais to za kana biso nzela moko vous comprenez yo nanga yo za no za kolo yo mo tambola na yo mais yo moko zala ka yo te po yo moko ba dirija ko na o ya chao zala soit disant personne action ko sala o yo lingi mais ba ke yo na yo boza mi balé na kati ya yo moko tu comprends ngabonde na zawa toke si na kola kana ba kate na zongela kamate pour na pesa pour faire que ko chaka lo fundu te ba prêter yo ko prêter o ya nyongo jour que nous songisa yo moko na rapport tu comprends kolo mukili alongola biso ndamu na ye atinda biso to ya yoka muta kufa kate so yebinga bien muta ko tigala ka jamais ko kufa to benga muta ko ya bungi o apoli te mutu biso tu banda mukili selema de perdre na fatile lo to uta na kacha nzoto kolo mukili abimisa biso na ba branche différent ala biso ba nzoto forma banda na ngo depuis Adam to ya ko répondre invitation mukili pona ko luka ko laksa esengo na eto to sa epona suka so biso to kota na ndenga bien la nanga bien to ya mukili to tombokela ye to komisa pesa biso na tanda comme si pesa na biso ya libela na te so la ndashema la nanga penda free yango moni batimba koma na mango oye ko ya ya na salo na lingso na kufi na kenanga or ba salaire ko sala ke loko tene tension le ba ki so na kufi na kenanga oye ko ya ndeko na fungolo vrai concentration à vie au sambela te to zabikela monzambe na mukili kanyo so kokuta nango obeba osimba obebisa te tant que okufite droit ko zongela nzambe ezana batei batika ko tshaba ndimi na distraction ata batu basambela kate baza ya nzambe pe baza bikela muna ye batu mingi basambela kate ba bénéficier pe mapambole nzambe so disait que ba ki église te
comment muta kendaka makambo drink na kindumba mais nzambe zo permettre asala toujours mosani asala kawana peso pambola ye yo nzambe to koma ko boya ko pambola ma partir ki gogoy na biso na teso zolanda mais obike une fois na la nio olobike ote ba passer un mot ba changer matéa ba changer matéa pour na nini yo olobi te mais obike bangoni bazana bana système moko boye neti na bafani muto afani ba te keno okopambwa ote nzamba bani bénédiction de la console de te o comprendre nga ndelo kone ngo wana to koti batu na molima goigoy na mapamboli ya promesse oyo ezangi bango courage ya kobimela ngo na moi o ndeko na nzamba singa yo konginda oui ngana konginda mais avant ngana nginda fona za la coopérant comment tu peux sanga mapamboli lokola promesse oui oya promesse pesa prophétie mutu pe assuré za bakoma no konginda ça mais ekokuta goigoy te yeba ke kolo mokili nanu ye moko asala biso ava sélectionner bateau ye moko motema ne linga linga bango nde totanga ba David nde totanga ba pasteur John mais je comprends alinga bango salon ndenge na ye pe Alex bato na kwata kolo mokili yeso ayaka na nzela ba bébé ba bondele na bibero Herodi sakana ayaka na ndaka ba nyama tala sola ba nyama bana ngulu wana na sola mwana moke bébé anjini te mais obike na challenge ya vie tous on est na match et au match comme na combien de minutes 45 minutes te nazo pesa ba directive tu la nanga ndeko nanga pona ko songisa batu na temps batu ba boy ko luka ba mitiki ba kanti lipambole ko yala kwa na ufele frère to créer ba goigoy na monde à partir ya biso moko lelo ndengo za boulot so sala poko na niveau likambo za nango lelo ya lelo no bitin poko malendele ya lelo pana kwanga oyebi parcours lequel là nani a négligé ka yote pona ko disqualifier lui changer métier nani alobana makamusi biloba lobate nani aseka ki yote na makamusi oyebi na motema lelo mbamba motema na objectif comme c'est le place ozali mageto comme na suka te mais ouverture nzele mo et monani et belé balingi boete balingi banginda ça baleka na pasi alinga bima champion ça coûte un adversaire est-ce que tu comprends ya on a bête ba technique to mi chevi na kaka to koseli batu comme si bakanga biso nzo ndé yo moko kolo yo na yo tambola na yo on s'appelle quoi remorque qui te sort que tu ma soko traîne na yo moko yo na yo est-ce que tu comprends mutu fayeba to koti na kolala to kabeli bomengo batu misusu to chevi na biso pause on dirait musique aux autres que subo permis au fine paiement comment nga na koksi 50 à 60 à na chevi na nga pause na tiki batu misuba il faut le ngana faire comme manager na bango mais bango pe bazana nzoto lokola nga mais nga na fini fini nga pause na pemi na boko luka na tala bango so ba uti wenze na pokwa ba copie ba kabela nga ba 500 dire muta malade yo ko pesa ba rapport yo muto tambola kozana maboko komi bisenga senga bongo place ba ta kosenga kozala wa piquer ba yo to yo kotina mbouteillage pa baninga na domaine na baninga siko muta ko tambola koti na compte ba handicapé si ko ba handicapé ko vivre wa nde chemin na pesa yo déjà les qui aussi déjà 1000 francs la handicapé na oyebisa yo ba to ebele ba miche fina bango kaka bango moko ndeko na bano paramour kolo mukili alinga biso ndenge moko mutu na mutu ne aya selo foli matai na ye jamais fourmi awela zamba na likelele pona bango ne ba lekioto na boye fourmi selo catégorie à point na ye ami linga ndenga yela azaka na mwasi na bana balinga na bachaka na matoy bazape na bana kutu foza na chance à fourmi bobo to le kafanda ka ye moko te fourmi ata bota ta luka bana bandeko ba ya poli papa ndine za la paix pepele donc biso nde to ba insatisfait na comprendre ngi bilule là parce que ce qui est de OPS exemple à fourmi nzinzi c'est-à-dire que fourmi atikala jamais convient nzinzi donc mutu na na vie na ye comprendre ngo fourmi jamais vient nzinzi nzinja via likelele te likelele peut vient nzokuté bango tu ba challenger ba uti na zamba moko mais catégorie niveau na vie na ye donc ça la maman na yo selon yo quand on parle quoi ba joueur to ye na terrain to kangi varez a match biso nyos mais na terrain to koma mutu to respecter poste na yo comment yo za défenseur ngo ça la rôle l'attaquant na lero batino matate des gars sans comprendre les schémas or les avacamo exceptionnel so ba moni que non risque comme makasi bon match ici là to wana ba matakation comme na ka oya qui tu dis même na ndako bana français ba liaka bien sûr mobote bato sa ndako ba ndako zo mapa ba ningate oh papa nous a interdit maman mais ce que mon côté le doubler la robe liaka so comme tu va ir mo bando doubler atem ningo mukoko lia comme avant son fatala ba ta pembe mon appelle ça la bombe na ah c'est bon contrôler terrain er mo kati ba pesa limite et doubler na VIP ça na l'aide mo ke na logique mo tali kwata makambe yindi on comprend makambe yindi to na l'air au polo longwe po ba timsu batara na vina logique ba mabuka na da yo mo ba timsu a komi na ba 45 55 tango mo ne yindi ale a kateli vi corner
au moins na kisasa okenya baba atiki kina ke voyage nzela mai tambo tel Jos aka prêt à nzela mai atali vi na suki comme demi-finale au Polio Longwe atali mwasi na bana na revivre na bango bato atela motema bakenda poto misu bapiake miakeba keba misu bakenda libela akotika vi na yunga na kana sima bato kozela kati liwa rien ndelo ke sangi bato belé. Donc même yo étant molina yo système no lukela ki mbongo 3 ans passés aucun lukela mbongo lelo bongo te na kibo jeunesse c'est na âge moka busoba busoba nyo ela mutu nyonso et yana bu jeunesse c'est ça lokola bio rataka na premier mi-temps so ba beta match bo raté bi bon moi nango mabete baka c'est qui to gagner le gagner to mon équipe to gagner mais so ki nde match c'est 0-0 faute wana bakenda katina ndako jorana zaki zoba tande to peli kona so ka tsekine bi na premier mi-temps de makambo esi esili yana ko bonga muso so ka mbongo kala so ko bebso ye pena sa chance na via rongi aronginda mais so ko tika la papa la wana ko bolole so ka mbongo na 93 tande ngatika la via piake moni baraka yo comme na vie pour profiter que ba wele attend to comme na kurbi la suka netingana piaka mutu fotite onginda te man fou ko kufa pauvre ça ko tali feloté. Et on a dit que ça m'a répondre invitation bunda et bembe a soda nyo so kenda na guerre ta sanga pete so ka kufi pona pays bala tarango drapeau ndire mo konzi même mo konzi té très bien kufa pona honneur à famille na honneur à famille na yo atabiso to cholio moi ça ko na petit mo ben nga tiki ndakuté atiki bo mengo te mais alinga nga na vérité atali confiance osaki nango ndengo linga ki bana ndengo zeko charger bango habite mumbai na ye batu to batin a libérer yo mto se mo bala pauvreté na mona mi bala ba jeep ba ndako. Mais moi, c'est le mobile bien. Azara m'a bien sanga toi ça qui bébé et belé a qui ne peut na paiement. Mais mon bol azara na tina te mais moi c'est le na petit pas n'ga qui na fois normal mais zanga bon mengo. Ma bala ne za souté. Pasteur John, c'est-à-dire que opportunité nyon surtout autozo na autozo na vie. To me mango to si mon légèreté. Merci au compagnie. To sala nango pena mba parce que saisir rango une opportunité en plus. So aussi tout qui OK période yo to za. Il y a période mo sala attention. Konuna kalezaka na peta to zanga mbongo soki to si ba loi okonuna lelo konuna na bato bachemba na banki na babola konuna zo bana te corona we ponika babola tiki bakonzi okoyeba tout eso bima na brisk yeba ko contrôler vie période ekenge mwana akoli na vie anzala sanga na lipa te so ba pesa tasa ya kotonda bomba na poche to ke no kota na bilamba no récupérer ngoleur moko on so schéma mutamokate asaka na katabeta kama solo kama musique te azaka na masolo côté mbimbe ko bimela wapi on a peso ba schéma période itoza longwa na makambo le kio kilo poto tala besoin primaire nano ya seo ezala pamba partout pena biso komi kaka obi na tali vidéo monde on a poto aotamola bina na otamola même côté ba vitrine place basa ndumba bazala na poto de même basa ndumba ba kimi covid-19 au côté na kisasa au moins place ba télé marapé effectivement au moins ba to ba kimi c'est-à-dire que même temps au mutu il faut changer système n'importe. La plupart ba kimi pour nous éviter mais ba technicien ba na numéro ba client qui to connaît na téléphone schéma ouais ça man faut yebela code échanger mais d'autre part paye et puis si surtout maye la kozonga mutu tout conscience c'est ça na ba bazali kenga so na bimilo na sepelite na la raté ah ba kangi ba to sali un mois ngoto kokina na bimi na kufi alors autrement frère na obselo moko d'autre part to pe si ba tu misusu ba charge oyo et talibango te biso nde to koko sala bengande kono moko azaka ne fils que sont commis na charge ya kilo le kio nda seconde yo lelo komana likambo petit rien likambo quoi $20 $30 faut benga yana poto et puis ça mona mukete ba foutre minerve l'école au commis na ba 25 à 30 à 35 à 40 ans de konanga soko c'est no ba $10 na ba $20 na bande ko poto bongo ton comment ba niveau ba $200 ko uta wa o malgré to kabeli fina biso ba timisi comme si to zokate na yebi ke na koksanga nyoso na mbala moko te me ba coup de monga na betaka so na kanti lelo 10 000 lo 5 000 pounds un mois na komata na ba 50 000 batu ba milingi te balingi ko sepela na bisengo ko luka lokumu mais ko batela balingi te so moni muninga zo progresser na likamoka sali ba okele jaloux o yende ni asombi ndako yende ni akomi boy yende ni azotonga yende ni boy mais na vie oyo pe ko sala te mukie ezate ndeko nzamba pambola biso na calcul belete akambola biso na ba sentiment mitema na poso za na mon objectif ndapu ya biso comment nga na lingaka 30 000 iteme na posa 100 000 so na zuka 30 000 mbangu na ba mwana mwasi bato yebi kota azalaki te telefone yaka tokutana coin fi wana koya to sepene bobimi na ye ntango kotikala piaka ozongeli mama abana ozokosa mwasi abotelo mwana okabele 5 000 okosaki mikolo mbongo eza te mais 20 000 obomi mpo kende obima na ndumba mosusu obokani rendez-vous na poko
mais aux ana souci nzamba pambolo kende liboso mais comment les ça la trop yango na biso tango ofandi la tête faut fingi gouvernement oh faut gouvernement bongo yo na gouvernement moi sina mono bota oza logique ba venturier tango tozo mi baby sa biso moko metozo tala na ba no makambo so yokinga frère tokende be église aloyenge parce que tu est-ce que on a payé et bloqué rapper moto parce que moi si oza na ina era mpasi mon frère bolingo za bien yekuta zo peso nyon surtout na moment ya passe mais soko moi 20 au PC 5000 et ana mi nyon surtout tkalete libana ba mi kangi vina bango ba koseli sata te nzamba bloqué pas moni avancement vina eko bebisa moninga pa tchele motema comment moi ça lingio na vérité o bozo za na ye mais okosaka iso kozimbongo mususu kutribosa moi ça na 5000 bien ça 50000 oh mais mamba bana na ba no ba vérité moi ça on dit ma pesa mobile no kosanga te mais keba comment les rapiaka moi c'est bon maranzo to pona ko comme ça yebite pas se pesa ndako po sango ke ni mabete comment to remboursera basi toujours ba mauvais service après na suka to ko sa basa basi mabe na beka ko traininga au moins c'est ndenge nini moi c'est le ko la remorque sima ata za na marchandise ya kitoko yete mutakoma ramatadi faut mutu etanga mana ba meme matadi comment yo mutu a remorque ozo mema marchandise olo comme ça matadi o telema kan nzela pamba saka mieku ekufa marchandise si me robeba te e robeba schéma so comment comme na loba donc moi si valeur à moi c'est un nengo valeur à moi si azana sima remorque azana marchandise ba pesa ke plaque ma azana moteur te eso mona masi aboti ye moko boni mutu fait memaye et puis mutu apamba so ke matadi e bebisi sans fait au fele faut azana na marchandise mais na pas justification na mimi za peka mibali kaka biso mibali kaka ote bon moi sinaza mabe bon ba si to kosi la bango faut basi elle m'a fait ma bena bango bima so ba moni biso na comportement mabe yo muto benga ki moi so tche na ndako guide moi si makamala mde bolingana ki tikala bongo pa mono na fidélité mibale bele ba yaka changer so ka tche masi na ndaka mesani na ya monelier moi si muso sa ka tomboka partir après si respect na mobile moni mobile makamuma mabe abi oyo ko ya e ya yo mlo koma na balangage mabe o ba bebe selinga moi si yondo baby si yo comment fungola ka makoro boti sa e na suka ina yo changer comportement na te so comprendre vrai au bando pesa ma 5000 ba 3000 banda musale mati ko zonga ndako komi retard ko yaka na sola kuito ko si ba melisa yo moi ça tout na ko gangile les nyonso muke na bimi so za pia ko fanda ka tongo tipo quoi ozo ko sa solution diro lingi nzo ka biki za pia piaka ya on nzamba tala ka muto so ka ngindi ba le kufi vraiment za la pia ka pa kene mala or vraiment si to vraiment mobile azaka na bo moko na mwasi mobile atatanga mwasi atangate auto le route na mboka soki on a moi si vous coopérer bien moi ça peut ça ma pambo li vino ko telema ma ben abiso to négligeara basi so to comme na mane fisque comment moi si vous kemba botina na passe abiyo ba momi so beta to lo libando linga bango ba landa ko na 100 francs ba landa avec intérêt pour ba china yo moi si wana ale oleka na ba difficulté ko pe ko yinda à souffrir mais nzamba ça na prière à moi si na courage na yo bomati comme si moi si zoba oya nunité yo mtoko guider moi sinon maman na lingo za la beauté oza nous jeune fille to botino ba na 4 mais na lingako zaka na ba rouge lèvre chaka moi mo ba pas ko motiver moi coacher moi si pas ko coacher mobile mais le loté okuta na mobile ye mo ko lo moi si alinga ta comme na mikemi kazo ko tonga moi si na bar na ba ninga na propre ba ko linga te ndenge nini ça veut dire ça a besoin kutaka moi si déjà bonga ya aza aoki obongisa moi si ye kwa bongisa moi si retard ora lo bele ba vérité maman na linga ko boité na ko mono penzo komi un peu komi tiki maman zonk sa bota kala ko o zonk c'est ambiance rien o ke ndo tonga moi si na pa ba tu misusu mi ba kamana zo tonga pa moi si ba ko mona moi si na valeur ndenge ndebe red na yo peso ba schéma ndeko nanga moi si ayoka ka mobali soka lingi makasi ayaka ko beba soka pesi mobali confiance amoni mobali zonk c'est merci ba pesa na mbwa comment moi si o lingi o la tie bag ba tu bazo banga e ba bangi na quartier mais kaka na quoi ozo solisa ba fille moko soko tali ba sata na niveau moi si na hote so na bi niveau moi si basi ba ko tango lika moi si na yo mais moi so yo lingi comme na valeur ko lika bango nyonso comment ko tele maman sa zo bengo sanga na so yo so na ba fille moko pamba bere na zo kosote moi ça sentir que na quartier on a valeur te mobala si sanga ngala to monaka o mona moi ça zo que no so ba na mapa ba fille musuzu tane ba budare kasi moi si ne yo ko se gali tu pas dit que moment c'est au télémission c'est que par rapport à par rapport ya mobile ndenga négligent moi si na mo na quartier amona soka bima so na bango ba mona ke tina te non ba vérité mon frère pesa comme moi si no valeur moi si soki bosoni na ko betra ke masola kala koto lokota ka été comment mona ki basi mususu te kaka ye maloba mususu te bisa basi si saka bango bolingo ko abida mafuta toboka mais parce que le lopé to comme na conception moi zo sala moi mingi c'est à dire que bolingo
Et ça bien, au départ, mais après un moment donné, phénomène comme sex tap, c'est-à-dire que moi si, ma vidéo, moi si, atteindre là, que yo mon bando 5 ans. Après un moment donné, surtout quand ma vidéo, on t'a et bimi. Oui, la zénith. Ba posa nzoto komi liboso ya bolingo na kisasa. Bolingo na ba posa nzoto eza makomi bali. Ba posa nzoto eza eyaka kende luka ndumba osila na ye. Ata si semi akolongola na ndenge na ye. Mais bolingo eza muto yo lingi na vérité. Oya lo ba question ko lingi masika po bosala faux. Faux na boya kango. Bolingo eza différent. Soko lingi mwasi omona za na souci moko boye. Kapam oza kuna posa bo 500 nzoto te. Attends, on peut son nzoto te mais on sentira que ambiance c'est ça. Kosola kana des gens sentir ba motivation olingi. Po bandumba bazana ba prise ata disque le kabasi anda pour ba bala rater. Moi c'est ndako ka prise mon comment ça rate titulaire. C'est à solo po bandumba mamtu na facilité. Na so bisa yo kindumba na libala iselo ko moko. Moko ba bongisa moko ba tike beba. Kindumba pe so ko pesi moi $10 komi ayo. Et rentre mon belle monsieur benye moya okangi lupango pone pone. C'est la fona sila. C'est la sila na ipo akanginga lupango. Tambo ko sia na monsieur sila pe bo Tanzania komi su libre. Moi c'est libala so okangi libala komi indéterminé tamula mula iti bo kabana na liwa. Est-ce que kinduma na libala c'est ma place moko te. Walo. Yo bi schéma te. Ya moni keba e bela mikolo to zo meka mabalo kwa mungu na biloko. Ba posa nzoto la muki na ngo personnel karabasi ya pembe na karabasi ya bois noir. Au moins qu'il filme rabana rolingue sans pour autant comprendre. Or libala pesa kana ba goût déjà folinga. Ngaso na linga ba masa minene. En attendant bazate na robenga mikete. Do mibali bande mibali o ba bande mibali o publier basi. Eza na ngo ba posa nzoto. Eza na ngo posa nzoto. Azoi kaka epona en attendant. Musi sotali kitoko moi si olingue na kitoko. Mais na ferto lingue ete. Et na bolingue c'est la bolingue est compliqué. Moi si nanga na ko l'action yo komone mabe ko leka to kitoko ko leka. Ndenga na lingeleli. Moi si no poko l'action ndengwana. Mutu mtazana ba numéro na eza ko la sapato. Na ko la ta sapato a dembo kumisi menjo za numéro na ngate. So no sufi na makolo. Bino ba kumisi mengana zo nyoko ama. Faut mena la ta goudi bo se kameza numéro na ngana ko ma fait kitongo. Ça ma kolo bien na kati. Na yebisi yo linga moi so ko memo vimula iti boko nuna. Boko za la l'aise. Conseil na pesi yo. Kolanda ramasi na lenge ba camarade batine te pecha na tala kayo linga ye landa lo manager te OK no linga na vérité pour prouver bango yeba se bolingani na bolingo en attendant zakate de mamte compter na mona fille a kepa moi aussi mon bali ba sola so apesi mo masa so bisa mama sane moni pecho 3 mois na kubakisa ina vivre en attendant or fille bi ke bolingo balinga ya solo de moi c'est bolingo za solo mais mon bali za en attendant 3 mois na place ya koluka moi c'est ko benga so ko sana ba posa luka ndumba Pondumba to sente ya ibi mtoko bambela. Mais moi si anda côté. C'est mes côtés en attendant. Comment mutu peut passer rapport que na commune na silika. Or nga fona seple moi si na commune mi fona sepela. Mais obi il y a lelo c'est vrai na kina ils a la problème. Ba no ko sentiment que a changé na email. Moi so yo lingi so sente. Transport. So biso que na za na zemi faut sepela. Que na zu moment commune na zemi. Bon na boli. Mais lelo yo so aussi moi si moi na commune na zemi siliki. Ya on a je bisa yo. Basi mibali mingi balanda basi ni baposa nzoto tangu zeme kota ba ko tikele mwasi lokola linga ka ete tangu baso fana mwasi na ndako ba defo ko bima andoko sele makam abanga mère na bisote pecho fona benga nae ngala moni pecho vema na comprendre te est-ce que moi ça ko la bikola fufu boy est-ce que pecho ko sala boy tala foge or moi so yo lingi ata sana caractère mabe o ko défendre ne femme ndeko nao so ba sakani o ko déplacer o ko ndimo kende ko la na ili musika pour éviter. Non, bah, la vérité. Le lobo lingo tozo qui ne va marier tout ça, alliance, to lingana te. Moi, ça se linga bala pas pour faire quartier qui est bien bobala kinga pe na ba, mais mouto qui ne libala moi linga bien. Exact. Comment mobala linga honoré au cas 3 mois pas 2 mois, abim ça 5 jeans sokola au manzaka pas si luka boy. Parce que dépense qui moi c'est non, bah, la vérité. Comment moi ce lingi bwana ndak bozo solo ne fara fara rata la yo zo tra téléphone. Ozo luka na linga sina kanginyo so ndako na yo. Yeka na Facebook. Na oyebi sa o erreur to sana wa. Moi na moi si mususu mobala oti musala somba décodeur ndako ya yemo kwa kuti ba camarade no botala filme komanda kuna yepa kota bino bokangi na porte ore moi ça samele ke no bolongo bo pesa makolo bozong sa makolo sima papa le kwa cortège ya président bino botiki mobala le kaso tarabato ndire kede et puis ta mobala okenda fandi na ndako na ye na oyebi na ndako ya yemoko et puis mobala toka tali oki soni ke andeni na leki moi ça landinga te or mobala benga moi sina ba code tango yoko le ka fanda tali sona bise Maria ka chérie ka soni akosa nini ni nanga na chaki avec yi wapi la tiki longwa kuna yaka yoka yepe kisengi tala kaka kuna bolole okabali bala omona ka minute muke mobala bima kosi na tomba cigarette donc akende ko fanda libano ba bike ndako ezaka kaka
basi ebele bobimisa mibali libanda partir à accueil non chaleureux mobali ata za na mbongo taninga autorité ne sala na pesa conseil surtout impolitesse c'est comme trop na mabala mikolo basi ebele babi ko répondre mibali te sakana na mobali mangala moko zo mituna mais openza ngam tuna pesa mbongo to katelanga mangala tango tozana yo mwasi soki nazana yo lobo kolinga finga nga loba tu tozana yo soki muto ayata mwana mukia ye pembeni changer langage n'entendez comprendre wala ko makamususu mobile ataza na faute masa ko pesa faute na miso abatute quelque soit grave kalikam zero mobile pesa mo gangela ye moi bali so zo gangela masi deva batu fo fanda gagner c'est te bana basi musu ngana collabo ngaku te pana so bakokanga te bongo ye oh na mona ba fi mususu abima leader à l'opang ba porte 5 azo ba signo sur le pang na colonisation betra mama sonenga saka mibali na école kana beta mibali na école ngako la ngane na olamba te na zaka na classe boye do même ngoti na libala miti na libala parce que intoxiqué ba se ba porte mususu babanga mibali te au moins tant yoko ya au pesi mbote mona fandi nyabo pia mbote ba fi musu papa koko moni c'est pesi mbote sia azo na ba ba vérité ba fi wana ba coacher ba ninga te na quartier ya moni ke ba na pia ka soke le kiyo soki mwasi na bakomo kabele mapekasio sona baninga lokwa kinzonzi bako détruire et comment kitsa maman ba valeur na yo na yebisa yo na mona mibali oyo excès de kolamba ndunda mon frère ba pondu pona piaka mwasi na yo oya ndako na yo ora komba pa na bino moko akomo komba ka liboso pa voisin po ba pesa ke mapekasio ya soso oh do aller di porte banane côté kuna mama kikili peka yango na zo ya ko so sukula mwana popo sikoli mwana moko bandana oya na nya mwana muninga point porte yo moko uta musalo ko tanda boni mabele boy wana ye na okomba ngo sima njo anda komi pa ba voisin so c'est ma pécation so kwa kinzonzi okoyeba yo moni mobali pika pende na mwasi coacher bien so ko zana mwasi zanga nyoso sombele mbetu te bola na toko bilamba za tombola ba jipa mama Maria minene mais bombardeur fufuna bana etinda no ko zala 10 avec bonus. Mais oui que le lot peut passer en parlant et basi le lot peut passer belé bandir mibal na erreur parce que le lot apparemment on dirait vitesse et Android moi si toi en a besoin car azala na niveau moko boya vie alors azobo sanake revenir mobile les autres permettre yete atia na standing wana le lot ce mobile pas bondi parce que le lot au moins en bas la bondi mais aroyi bati quand même mais moi foufou ezokota mais moi si alors que non est-ce que ngana ya blibala pona foufou on a besoin à changer kabelo milai kabelo za soki $300 oubliant que mobile salaire ça même pas $300. Quand on est ça kaponani quand on est ça ndenge moni tala bolingo na bolingo ça na ndenge ça la pena catégorie nango na bisayo soko za camion olinga ba voyage ba Congo kolinga te osala na mutu alinga ka kozala na Kisasa caractère différent ma peso schéma vision na vision za na ndenge nango aigle jamais ko bala corbeau par exemple corbeau pour niveau ko monela na ko exemple différent est-ce que li pungu akobala nzinzi po bapumbaka modèle moko non mutu mtaka na catégorie ndenge na ye siko tango zolinga mwasi to mobali faut ba ke mobali aza na niveau nini pa kozalela wapi to mwasi kozala to kende mbala moko soko lingi mutu mtingama libela mon frère biloko lo bien ezo jouer rôle belé basi ya bien ba okela mbonga mibali mawa si te eza bote to sala boy so moni masi amone na mbongo abani ba shema saki na kabelo na longora ona tia boy na kitsa boy na boy akate moi ke ça lebela mona nde bomemani eko ça peine danger frère libala boyoka na bolinga na botomba na bomoko en plus mibali misupe basaka basi kanai na ozongela na mona mobali moko atambaka na voiture moi saki nda wenze makolo amemake pete to mona ngwe bele mais ya ça fait qu'il attend mon là nganga onan moi ça on va te mettre OK c'est moi ça qui a fait na o bakaka ndakala alors bata ko texte madame que j'ai ko tana pousse wa taper meni mobali tia tambola na mona mwasi na voiture mobali te na oyebisa yo o na biso vérité mais na ikonza osomba voiture moi ça participe na oyebisa yo abeta na pesa ba critère mibali tona be rêve to ke na ta musika te pesa kilo petit exemple na pesa chaque fois remarquez mobali oti musala ye atindi mwasi asomba masanga mwasi asomi masanga abandi omela mwasi na mwana batalaka ye lokwa ba supporter yende jouer na terrasse beta match mobali soka mela ki dit na directeur na biso fanda chez apesa nga faux mwana tango aussi ça ti suka mwana zolo kota mulangi azomeka komela oratimbela ke mwana zana posa sika na melinga moko yoka ye mwana na mwana ko beba va mobali mabe tala ko zo so mwasi na bana non moi mobali aboy soka fanda gouvernement faut va changer
yo nanu est-ce que tala ye mon a changé te pas changé na oyebi so vérité basi ebele na mabala bazomona nde makambo mon frère zanga mbongo tia mwasi à l'aise libana bino koleka bata poto libala kitoko eza ba million te nde basi ba jipi bakabwana te donc ce moi c'est quand même à l'aise dans nako moi ça senti ka à l'aise ki alingami mobala oti musala fandaka solana mwasi amona ki apeta libala pendesa a na ko sauter mwasi ate bolambi ndunda 100 fois ate bolala na tokol baki mobali nanga yo moi ça ngara moi ambiance a senti que o penda chéri na ko sauter er moi sino tout mola ga ba je mobali ebe so na mwasi te mobali ofanda libanda alati lipapa moi si pas la sana quartier mobile nanga ye tenga oya place za bichérie pe nanga lipa na somba biscuit à moi na obielo ah na robeta bota pecha comme poli o mankenga mais bo solo na moi si te fita imana na butuli bu mesofi o chaka se mindenge sans dialogue kilo mele kate na mobile ko mandaka moi sina na mona mobile zo commander moi son dire chauffeur na fola nyam la kadi bo so tala kina le na ko pointer o tayo eta pecho ba ko sa discussion on dit ma faute na ya ba no tenga na masi ba challenge akala ko tale ko dire papa kala ah pecho pa muninga na kwe anga ya mashaka pecho nganga ye pecho ngana bimana ba momi anga vie yo ene na bona azo isani mambaka anga ye sko azana masa ta pecho anga ye pecho pa singene tawo yo pecho anga ye anga shikito mashaka do pechi c'est là ça moi sine c'est là vraiment c'est là. Mais on a faute, ni ma faute. Tout mobile ils en maîtrise. Moi aussi na mobile ils ont la deux frontières et kangama relation na bozo me mango mais bozo to sana ba hiérarchie. Selon ba accord pe. Merci. Respectaka o mama lingi mama pas respecter yo lingi. Comme au départ yo pesa ba accord na moi c'est respecter yo. Mais yé on doit respecter c'est ça. Ote ba moi si face à la soumise. Soumise à comme na confusion. Soumise à comment on ça comme ko tshaba singana kingo. O saka ba buzo ba moi ça tolérant. Comment bando tchama sina ndako ata fête ya mukyo bimisaka été parce que tambola zo ko tambola masino kwa soni et ça la raté mais pas Serge on a quand même ça quand même conseil na bandeko o ba sala parce que ça fait très mal comme on a quand même bandeko basi boye au moins moto ça la succès na bien net ndeko na comédienne na biso na nani Aïda ça dure une jeune sœur moi ça la na bien mon rôle l'embala mo akangipe mais subitement comme ça le colo le solo ce qui a bolingo ba photo na mutakala mbala mo ebimi et ça là qui et qui ça succès ya bande ko muta bundi po abima alors face à la situation en boé parce que je ne conseille que ça na sali bon aussi mobile na donc garçon bazaki na relation on est bon il y a tinda ba photo pas mobile mais brusquement ba photo ngo ebimi na réseaux sociaux ba publier wana nga na ebité mais zande balinga omoni ndeko nanga bolingo za confiance kaka badali la baza ebele oba kotobola pe Samson miso mibali misupe ba mitema mabe puisque ba jida pour wana ça par rapport à quoi bolinga na ke simbité on s'en fout ou akeyo akei e bolinga liboso pe asuka tiens il habite que moi signyo sur bolinga yo wana sima moi si on peut faire banga que mubalo faut que ça ne keba ako sali ba dégâts comment moninga bolinga pe na ngai comme singa tiens ya makama bolingo rien avant na succès na to ko tete za bolingo na ngana kamse ba photo pas samba na ngata to boyani mafu bino bolando ngana sari yango te na songi nango chaque fois muta kala na public n'est quand même pas comprendre quand même qu'ils ont rien à voir ils va comprendre rien à voir ils en a yango te kutu ba c'est mo pe promotion publicité wa sana posa tala tele pe na nyonso pas bengi su balingana c'est ça où le mal ye bi schéma te. Voilà, merci beaucoup Pasteur John, c'est vrai que tant un confinement oyo comme d'habitude en tout cas merci beaucoup dans le commandant chef Blanchard Kadhafi. Mon vieux, en mode confinement, merci à Yadjani Sitantunga pour tout Bangamichuri depuis Switzerland, un homme réglé, crédible. Merci à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila. Un jour pas comme les autres, un jour qui mérite d'être célébré parce que l'un de nôtres était né aujourd'hui et voilà, raison pour laquelle nous lui souhaitons vraiment un heureux anniversaire, jovial anniversaire, que tout le bonheur du monde puisse être son partage. Lélo, Julien Botalata, Tala Lélo. Le mbokatier de la presse congolaise, voilà, donc une seule façon il y a célébrer l'anniversaire et aller parce que ça mon colonayo. Alors ceux qui m'ont dit Botami et Sengel CP là, ça dure plein succès, carrière moulaï, surtout Mikolo, Kota, Batutu, va démuni, SOS et Osalama pour la Kosunga. Bravo pour la Moussala et surtout, moi on a biso Oya Muké, bon mon aïe Moutaliboma, Ote Kobota, moi en pleine rue.
aboti mwana na balabala mais ndeko Julien Botalatala heureusement qu'il était sur place. Et là, on a aussi plein de grandeur et motema, c'est-à-dire avoir un grand cœur parce que moi sinon naza liboma. Mais bon nimi ko oser bo kende ko simba mwana bozwa mwana na ina ye muta liboma bo meme na hôpital, ba chai ba hospitalisé, ba banda ko landele ba soin, muta liboma personne normal. Alors il faut faire très attention ba te bela maman waza awa ce que tu pe soin ba oki ko zonga. Donc tout ça na bolingo wana. En tout cas merci beaucoup et anniversaire Julien Botatala, madame tous à la kitoko. Pasteur John le lot confinement c'est vrai échanger na moni bando comme soit le bike yo na moni comme boka matu mabanga ebele ba batu soit le bike mabanga ezate pour confinement batu bazotinda pe mbongo te ba songa batu te mais na moni quand même ça va te wana za bobotu ya bolingo kaka ndenge bato na saka na bango quoi moni na ko boka batu nyoso penza te mais quelques-uns oyo basaka na ngampe proche ndenge mabete yebi baza na droit ko mériter mo ba bravo ba pesa bango mbote moni batu nyoso bakolo ba balinga ko mais batinyo so batali saka crédibilité à bolingo balingi yote ba succès bolingo na mais na monoko kaka baloba merci pour sentir que na bolingo alingi ya solo mais aza kilo yebi on a le biwa ke bana boboto je t'aime suka na ngoka je t'aime il faut pas yo yebi confinement oyo je crois que jeunesse pasteur John Yoza motivateur qui ko motiver ba jeune nengini c'est vrai que makamutu neto ba tout a basculé nyon surtout échanger jeunesse qui ko tambola nengini face na temps oyo ale misaka ka vitesse to euro challenge il faut changer système non le ba déjà que jeunesse ça venir à l'eau jeunesse va se prendre en charge na makambo yote komi ya difficulté ya wapi mwana muke kuta zakana ba tshebela ko yeba quartier ko le katata vite ozana ngo lelo yo batu ba mi pesi na buzoba makambo zotina bango bakenda makambo ezanga ya n'a rien à voir or période toza période moko ya zonga giga lo ngwana mama kanisa makambo ebele na mutu kota na objectif anzela moko po bima na tout droit au résultat ba jeune be balingi nzela tout droit sauter kalande za ina buzoba ebele po mukile zaki bien soko rupe koto ko sala awa lelo ki sese komi ba manka partout komi kaka misale za penza te po pesa batu ba s'en sortir bato ko se débrouiller bango moko pa pesa fini bango former ça appuie à bato mais comment bozo mona danger di bozo no mitika lokwa bazoba nani espérer comment yo muto moni ke chebino bolia ka te vie za na passe ba koli chebino na bomwana kola makambe ko mikaka ba benga no te po bi keza chebino mais côté ko le comme lombeba yo moko na nozi moko na charge tout que côté na bêtise ko zonga moi so tchese mo tchena ndako talo so baksa kilo likola kilo poko sa gamfutema ki sorcellerie côté na famille ba lokabiso biso moko to lingi biso moko te na zo peso ba chemin na vérité na vie yeba ko tchalaka luka musala oyo ko peso crédibilité ko bata mabongo ko ba charge trisima poko ko kango wana peso ka secret yango na base. Merci beaucoup Pasteur John to komi pratiquement na suka ya batu ba olanda yo je ne sais pas bato ko remercier ba ali bato pesa mbote to ko makasi ndiko nanga apesi ba mbote na o nyoso bolinga ngai surtout numéro nanga 084 75 18 112 na Allemagne Dilu Susanna qui s'est en Suisse, Diamoneka Sylvain en France et Boangio Priska Estelle en France. Na pesimbote ma Janine Malasi Bolengol na Pays-Bas. Na pesimbote na couple Ndinga Suki na Caroline du Nord aux États-Unis. Na pesimbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Gobé ya Umela. Na pesimbote na Mamali li na Bumbu. Wasaka na commune kuna base. Na pesimbote na ma Geneviève na Montpellier. Yaya le blé, papa na Victor na France, base. Na pesimbote na Jean-Claude Itwa Bombo, Umela. Na pesimbote na Mugisho, place Famio, base. Sans oublier Jean-Paul Dounia na Canada. Na pesimbote na Yemoko Mimia en Afrique du Sud. Sans oublier Côte Gisno, je suis Betty Plus 44 74 24 02 54 37. Tampo Umela pana Dada. Après Simbote na Mel Parfum, autrement dit Matufova Anne. Yé Penza, Nabisio, Sobetka plus 33 75 39 030 94 Mobimba. Après Simbote na William Manonon à Strasbourg, papa na 14 gosses. Place au Sabatika yo. Après Simbote na chérie na ngamo gros bisous Blandine, je t'aime. Place au base. Après Simbote na Tété Masala. Mokonza 4 chemins. Oumela camarade à Blandine. Na pesi mbote na Adèle Mbouy maman na Christophe où met la place aux base camarade kaka Blandine vraiment na pesi mbote nanga na bino nyonso bongara tole pété base
partout dans le monde entier besoin mi wapi wapi na lela bino tout fort vraiment yo moko ndeko nanga lendele merci beaucoup na sepeli ya trop na cameraman na biso ndeko Gédéon place aux base bo s'abonner massivement numéro na kanti boyebi 084 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort na pesi mbote na ndeko nanga grâce Lola na Belgique place aux bambote belé en tout cas ceux qui tukutani barasima nzamba perception makasi bo bata makoro na grande ndenge ba sengi kalatezo sila yo yebi. Merci beaucoup, Pasteur John. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons l'existence de Dieu Tout-Puissant. Soué Nabiso Tozala Malam, Bisognon Sotou, Bozala et Belé à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bozala et Belé à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Vitesse. Bozala et Belé Kuna et permettre Biso to avancer. Na Moussala, merci na Gédéon, merci na Jordan Panzou, merci na Bandekouignon, surtout au Bosoute Narabiso, départ et d'autres. Le numéro de contact est affiché. Bozala et Belé, Oyo, il y a qu'à contacter pour la suggestion, remarque et tout. Alors, rendez-vous déjà très prochainement avec Pasteur John Toli APT, deuxième version, et Koya le Soussou, Bozala et Belé. Joyeux anniversaire, Julien Botalata, encore une fois de plus. Et joyeux anniversaire également, tout le fêter anniversaire à Bango Lelo. Nous prenons part également, nous présentons nos sincères condoléances à Batutu, où il va perdre Bandekona Bango, na Ouvira, na Maniema, en tout cas, les Congolais surtout. De cœur, Nabino Yon Sotou. Tokutani très prochainement. Sur Nzambe Abba Télébiso. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao.